Mbote na balandi na biso nyonso o balanda biso na chaîne na biso ya Flair Monde HD. Dembo Wembo mwasi ya mandefu azalaka moko na Paris mais nayebi ke bakomi na bango kobima ebele. Bo s'abonner massivement, bo partager toujours na Dembo Wembo Flair Monde HD. Molobeli na bino yeyo peut-être en fou mon garçon de disque. Nous allons voir micro na balabala. Merci beaucoup na Edino Image o atana sima caméra na biso. Na plateau na nga nazanga mon côté naza bongo na Dembo Wembo. Boyebi ke na mesana trop na Dembo Wembo. Moi ça mandefu. Loko mona moi ça mandefu azaka ndendo comprendre. Naza na déjà na plateau. Bonsoir Dembo Wembo. Bonsoir Pelé en fou. Bien habillé toujours. Merci beaucoup. Talala. Mon automne ici bakoyo. Ah, ngaite jambina, ngaite, ngala innocent. Flemme de foot hein. Ngala nga innocent. Batwa ba soutenir ngai donc. Encore ça quand même Edino Image. Te Edino Image ngala to bandi lelo te hein. Ngana ba tout te ko bo swani bo bongisi te. Edino Image a depuis. Non na manquer respecter. Non, n'est pas manquer respecter notre finga na te. Est-ce que mutu loko Edino Image wana ko manquer pena? Te ba tout suba lango aloto mutu Pelé en fou. Te ba tout suba za so ameli bangi. Ba meli lotoko loka lokoto. Diamba. Le toro ego uta Kishasa, basali ba mélange d'alcool, ba produit chimique na meli on matie na mutu, il matie na ba veine. Ata moni a dit na sale lo hotel o manquer respect. To uta la ba lebele. Ba tout to randa ba service mo na la tongo boy, abando manquer a bengo, a manquer dino image. Ngala so ba tona tile lo. Na so le sa bango te. Na sa bango so webi pas sa TVT. Bo comprendre idéologie à TVT. Parce que au ta kula mo boyibi téléphone, au ko poser la téléphone wana. Au ko chesiga mo boye, ba kabelo téléphone, ba sombelo téléphone, au comme le pepe dula, ba mo beto na sima, au sombi téléphone et puis son monopole au finga bato. Mais nga soko bata bongo. Te ba valeur ya caméra te, bato wana so maquer d'une image, nga za très loyal. Donc là-bas. Te là-bas nga cha là-bas. Merci beaucoup na Dembo Wembo. Merci beaucoup na Gima Samba Bakidi. L'expliquer na no Batnapsa Flair Monde HD. Vous s'abonner massivement, vous partager. Guy Massamba, oza directeur na biso. Aza Guy Massamba Bakidi. Peut-être bon mon akito boka Guy Massamba, vous comprendre mais Guy Massamba, y en a Guy Massamba Bakidi. Directeur na biso ya Flair Monde HD. Dembo Wembo, merci beaucoup l'invitation à PCO. Et là on a lingela ko pour son PCO invitation Oyaka. Ba santé na yo na no tu veux t'en vie privée na hôtel mais moi mais santé na bien epeli nga za toujours bonne humeur hein nga lela te nzamba ba pesa nga pema bato ba kata mo ko ba lobani bato ba refoulé bango ba lobani nga na poto makambo tout c'est bon santé nga to normal ba abonné ba kisama ba commentaire ba kisama ma finge zo ba kisama donc tout est ba kisama dans les bons. Dembo Wembo yo ndongo za wana kasi lelo yo tozomona ba journaliste o babenga batu ya Saint-Denis. Mais Dembo Wembo apparemment mambe belé ba conférence de presse ya Kofi, ya Félix Oazé quoi, ya ba grand homme o ba tout ça ba conférence pourquoi ba Ranson na Paris mais Dembo Wembo participer. Pourquoi participer? Ezaka ba ningara ya Saint-Denis ba beta ko 12 jours quoi. Te wana makambo ba cha bango ba bana ba kola isika moko. Na kola na mutu te? Na kola na Kofi Olomide. Oh ba doaze belé o ngala na ba ke na ponga Kofi ngai na za pecha Kofi Olomide boye ba belé. Na kola na we Ranson. Te na lobi ba to kola na we Ranson bazali ba bandel bazali. Ngana mona motike na mona gitambo. Vous comprenez? Idéologie ande monte bon bandi musana Kishasa. Ngana bandi musana na poto. Mais papa chéri pas foutre là na gitambo. Te na lobi ngana bandi musana na poto. Za mona gitambo. Non, chronique musicale na bandi na poto. C'est ça la différence. Vous comprenez? Ngama mba poto so yi wachenga na liste malamu. So wachenga na liste te malamu. Ba liste ba place on na kendara ke ba bengisinga wachenga na liste na kendara. So wachenga na liste te na kendara te. Mais par rapport ndio za na ba liste belete. Te meza be tricage ti ba sa bango na bango ti. Bo kasi ba changa na lieutenant. Ba hota bango isika ba utande ba kutana. Eza ba tricage ba sa esala mandenge na bango. Na linga kota na ba détail wana te parce que bango ba yebe ba sala. Mais Dembo Wembo to le ba pe vérité. Ba tricage eza oui. Mais Dembo Wembo oza déjà moto o mel na presse. Te me ko mel na presse lo biteke so ba cha kombo na o. Ngala ko kene tena landa ba musicien ngala landa musicien te. Ngala landa musicien te. Musicien faut alanda. Te musicien pas ko landa ngai te. Musicien faut comprendre que non, yé pe azala na média
parce que er makambo hormis ma conférence de presse er ba concert et ça la marathon ba nani ba tika na toile il y a actualité vous comprenez si doit to betchelo mo ça le mo boike et tika li forma comme dans monde entier ba otala bike oh fiango yeyo azakane mukuse azakane mwindu azakane pembe azaka boye mais bazoluka mandefu na bazo kasi ba mona mandefu ba pe mona mandefu ta mona mandefu te mais toza wana ezake ba artiste mususu mona ke babike non benga ye donc mutu mususu journaliste mususu lingane yote tu vois donc toza ka ni morote ba ba bine ba kinda makam na bango. Merci beaucoup na Dembo Wembo bo partager bo s'abonner na Flair Monde HD et d'une image na caméra boko taper na sang panza sango ya Congo ya d'une image Dembo Wembo yeyo Gima Samba Bakidi Dembo yeyo Zuzi siko toujours na information na biso to mona liwa ya mama na biso oyo apesaki batu makambo na Angola Monique Dona pe Sonam Coca-Cola noko jidoka luyalo pasananga Guilin Bijou Masia to Monique auti ko kufa mais absence ya ba musicien pourquoi ba grand homme wana oyo ba sala kamakasi pona ba musicien ba poussaka ba musicien lokola Dembo bo poussaka ba musicien ko sala na bango be émission mais ceux qui lelo akufi to mona ba musicien ba yakate au dire ya quoi et ça la mabongo mais ya pele mo pokenda ite tenga kenda ite po ezali na Belgique kasi ya pe pareil ba jour à Moussala ba musicien pe ba kenda ite po non bato yo o ya pesa Félix Oazé quoi monstre d'amour azaki kuna a représenté tous les musiciens mais mon anité place à petit Flair et mon anité mazala ki wana azo obligé de somba Flair hein yo kasi tout le monde c'est depuis que tout le monde va que na matanga ba pesa ba Flair libule rotonda chi mabula porte da ramike 2-3 Flair et coquille oui bien ngote non omoni muto alelisaka balelisaka ete muto akabaka bakabelaka ete muto alesaka balesaka ete eza mama Monique te ke o liwa na ende mama Monique na Luanda te na bia eza te ka mama Monique nenga kufaki bongo il faut ya ça exceptionnel to ndenge nini ba te belé ya kufi après ya kufi lala ba Loris la congolaise ba kufa c'était pareil omoni ba misisa ba zaki otanga ba mère Malou ba kufa après zaki otanga ba Pauline zo ba kufa zaki otanga nani ba te belé donc monde tambula bongo yo ba retenir ka ke muto alelisaka balelisaka ete mais bozo ba mama ba sala ba sacrifice belé te ba to ba kenda kuna na Luanda na tinga la kenda na Luanda te vous comprenez te nga kenda na Luanda te donc moyena iba makambo ya sala kuna na Luanda ezati ba to balinga ba kende kuna ba to ba kenda kuna nde ba ngi pesa solo ba information lokola ba nini ke ba photo ba video ngana tinga na kenda te donc na rova na botana tunaye ba ke fallait kenda kuna te pona nini pona bi ke so pesinga mbongo na boaki o libanga nyongo esili photo ba elo wana vous comprenez peut être fou mais maman Monique eh ko sunga kasi baboka pe libanga ti le libanga ya ngwana ke mais libanga tala nyongo ya musicien yoka mwana ba musicien tuza ba camarade te tuza ba camarade te eza collaboration na fucho mbongo beti musique oyambinga na ndaku na auto na restaurant na yo na album na boaki o libanga esili nyongo esila ba alamba pe quand même mais alamba ka baboka mabanga ti mabende ke yekuta sala ba album baboka ete mais asala sacrifice belé mais mabanga etikala yo bi libanga moko bato bafutela ngo ba 10 000 euros ba 20 000 euros est-ce que bien na mabanga nyoso oyo bwaka si bafuta odi adi te nga bafuta nga te nga za musicien te moza to lobe non ya pele influence non to za na te to yo c'est qu'on comprend mamna loba te to za na anglais moko te to lobela ba musicien Rafine Tumba ya kufa kiawa yo monaki tous les journalistes nde bakendaki tous les journalistes bakendaki yo monaki bato ya bande ko boka na ba émission na yo bande bakendaki te ba ba musicien déjà que soka vanda abwaka o libanga yemba onzembo esili bosilana eza collaboration donc on s'attend à mukolo kufa ba ya kolela lisusu non il faut comprendre la vie marche ndenge ezokende tokoza na marche moko boye teke o ozozela ke muto nde na lambele fufu boye jour na kokufa ya kokundanga non tozela yango te donc pour na yo retrouver un normal ne ba musicien ba mais eza loya nature aza mutali boso ta kufa na ba prêtre o bando kabela kutu batu ba blouson
ba blouson etikala lokwa nani te na kotanga kombo na ete il faut tanga kombo non ba musicien bayebi ba blouson asuka wa kabaki eza ba blouson wana oya miroir oya ngeli eza ba miroir te etikali kozonga te ya pele muto alate bato balate ba blouson na ba clip na bango bayebi na kotanga kombo na ete ok akufaki atiki ba blouson ya mudungu apesa ba blouson ezonga te bato bakende matanga na ete po abikufeli mais biso toyebi ke blouson eza avec ngani po aza na biso pareil omoni donc tokabaka te tozelaka ke bato andi bayolela biso soki obotaki c'est bon oyebi ke nde naboti boye mokolo na akufa bana nga bayolela nga soki nabalaki oyebi ke mokolo nde nakufi boye mwasi na nga mobali na nga ayolela nga mais pour le reste kosatande na moto te yango mona mundele atya assurance vie mpona nini ebembe na ye eyoka soni te ebembe na ye epola te ebembe na ye efanda te ke moto akotyango na lipika aza te nyonso eza peyan bayebi ke na mbongo na aza nango boye akofuta obsèque makambo tu bafuti yango bake kotika ye na kimia moni bokabwani bayebi kaka bakundaka ye na kingani oyo akoya aye pas de cotisation oyo mbongo ya cercueil ezangi mbongo ya droit ezangi non bo bacotisation oyo esalami mpe te me wana mundele atya yango bacotisation esalami bapesa yango nani bana atiki mobali bana atiki bana so bapesa bana bapesi bana donc tu trouves ça normal que ma Monique ndenge akufi na ye bamusicien banore ye pele aza moto ya liboso te nalobi no mare malo akufa c'était pareil Pauline Nzongo akufa c'était pareil Loris la congolaise akufaki c'était pareil Mami Losia sasa akufaki c'était pareil Pagi sasa te Pagi sasa vivant Pagi sasa mwana ya malo ya kasi ya za vivant akufita ya mama mais akufita za vivant te na pesi ka mambote e falo mambote kuna ngai opesa na Pagi sasa kasi okay ozomona liste bato bakufaki wana bazali moko akomela na problème mutu boye na bosa su kombo na ye bazali bao bakufaki bazali donc c'était pareil na basi na mibali misusu bazana ba détraquer omona ke mutu esalaka lisusu te akomona problème ya santé mais mise moko to olobake azwa ye na kotanga bakomona bango te po eza te ke oyo dembolobaki boye donc c'est tout à fait normal okabelaka mutu te po apesa o retour tozelaka bolamu nde balobaka ke bolamu epolaka te ebembe na eluba solo te epola te na balabala omoni donc voilà tozelaka bato te bibembe kokanaka te excusez-nga na kato maloba bibembe kokanaka te nde tomonake ndenge balelaki Mimi Chikeva ndenge bakolela tout le monde mutu na mutu aza na étoile na ye aza na aura na ye ndenge abotamaki ndenge akokufa tokokanaka te omoni donc eza bongo soki bato mosusu balelaki Mimi Chikeva bazalaki na baraison na bango soki eza bamisie mosusu balelaki Losia sasa bazalaki na baraison na bango ozomona mosusu balelaki Maloris baza na baraison na bango parce que bato bakendaki epa Maloris bango na te bayaki epa Mimi Chikeva bango na te mutu bayaki epa Losia sasa tomonaki Kofi Olomide apola mbula na cimetière mpona enterrement ya Malosia tomoni Fally Ipupa tomoni Fabregas tomoni mpona matanga ya Mimi Chikeva ozomona mais na epa Loris la congolaise ezalaki bongo te epa Mère Malou ezalaki bongo te bango mo bamusicien balelanaka te bongo combien de fois bacolaborateur kadi ya bafani kabo akufi non tolasaka bato mais bafani oui bafani mais bazo contribuer quand même na ba carrière s'il te plaît Monique aza fan azalaki fan azo a contribuer kasi a contribuer azalaki fan ya ba musicien basinaki contrat te ke mokonga na kokufa boya olelanga basinaki contrat te makambo ando asala wana moto atinda ye te asala ngo na plaisir na ye omoni kokati te ka soki babwaka libanga mokolo yo okufa bamise baoyemba baolela o non on n'est pas pareil aya Dembo Wembo merci na Dudu Moleka ozoloka mama Monique awa noko jidoka luya lupe a son âme Dembo Wembo bosa partager na émission na biso et d'une image siko to beti de masola Monique opesi ba raison na bato ba oloba na se bazali parce que dona Monique aza muto yo asali ebele na bato Congo surtout na ba musicien na bato o bazali ko cascade ba ya lwa na place olala te mais bato bazana bezo bato olela muto asali hommage à ça te net quand on lobela ngo na plateau bato bele balobeli yango te tu vois donc on a kina na route longa te na lobela ngo na plateau mais oyoka ki de ya komba Monique te na ka kombo na babanga na ba dédicace après voilà c'est comme ça
Mais tout le monde t'a légué pas naïf. Et ça, tu vas faire la bangola, va léguer pas naïf. Pati Kenge Yomoko Yokiango, Masanangai Dani Pova, toujours Bundes Code. Merci beaucoup. Tozaki Nazana Bona Dembo Wembo, ba question eza yanga, ba réponse eza Dembo Wembo. Moi c'est Amael, Dembo Wembo, Zana Dembo Wembo Kalengi. Au père d'ailleurs, Toleki wana, Tolal Tolamuki, c'est le scram, Poutine. Moutazo beta. Parce que na moment où c'est le azo bunda na magoda. Mettons le la magoda te, mettons le la c'est le. C'est là où bunda na magoda te appelé. Parce que c'est le azana actualité makasi. Oui bien on. Thème actualité dans l'album ils ont démonté appelé. On comparer jamais Marambo avec Baoloba, on compare on a l'album bateau bakout. Marambo c'est rien à voir. Njembo il a chef d'œuvre actualité d'actualité. Bon koyoka batuki bazoloba ke c'est le azo manqué ou rançon. Est-ce que azoloba vérité to azo manqué parce que azoloba makambo oyo ye amona na wenge maison mère pe ayebi ke bato bazo tinda pa lobi apo lobi ke bozo tinda bato ba fingaka Adolphe Chanteur ba fingaka bozo sala ba mpiaka yazo loba ba vérité est-ce que azoloba vérité to azo finga ou rançon ya pele na comprendre la question na ote question les amis question na ngeza boy est-ce que c'est le azo manqué ou rançon c'est le azo manqué ou rançon c'est le azo manqué ou rançon c'est le azana droit ya loba na ou rançon parce que ceux qui ou rançon azala papa ya Céléo c'est que Céléo azana droit ya papa abota te ya robota te papa ya musique ba loba papa te ya pele okena na terrain wana te papa ya musique papa ya musique azoloba ke azoloba na azoloba na we rançon c'est le azana ba droit vous comprenez c'est le a contribué na carrière ya we rançon non pour favor Olobi Céléo a contribué na carrière ya rançon nazaka wana nani a contribué na carrière ya muninga Céléo to ya carrière ya muninga te nazoloba no clair na lobi ke Céléo a contribué na carrière ya rançon ya maison mère ou ya na lobby ya rançon na maison mère nokolo baxi maison mère na kati ya maison mère bandal mwana bana bandal rançon na sali maison mère mwana mote ya bandal a telema ke akene kokota wenge musique maison mère yango mona ka batu tu basala succès na wenge musique maison mère bazaka bana bandal ti olinga Céléo mingi ya pele tobeta lisolo otuninga question na répondre auti moi bandel bongo flamme otuninga question na zo répondre auti tika ngai na sili sa réponse vas-y alors tika nga tana sa réponse tanga token na lobi na oboye mwana wenge 4x4 kabwani jiba kei na ba mise tout oh selon histoire ndenge toyebi rançon na vandi pour la recréer maison mère tolongoli ba Adolphe anani ba ko soutenir yi na lobi ke mwana moko te ya bandal mutu moko te ya bandal aya ko epole we rançon to alinga akota wenge musique maison mère balinga te parce que bazaki ko sous-estimer we rançon basatandaki te ke osala succès nenga sala wana bandimaki te banjembo ne koyokana yango mona ke batutu ba chanteur tout oyo basala succès bauta libanda omoni omona bana changu omona bana ngiringiri omona bana de partout à l'époque c'est le scram azaki na maison mère te oyebi kota ndobeta musique na ye epa mbuta likasu flamme kapa olingi flamme kapa olingi obeta lisola flamme kapa ya flamme kapa ya rien à voir na guitare abanda kobeta harmonie. Vous comprenez? Flamme Kappa ya banda. Abanda kobeta harmonie, Flamme Kappa ya kufite. Aza akufite, aza vivant. Abanda kobeta. Abanda kobeta harmonie. Lisola ma kobeta na kofite. Bana bandal ekufite, bandal ba bombarder ngote bandal ezawana. Ba komela biso na ba commenter. Vous comprenez? Bandal ezawana bandal ekufite. Alors, comment la batu ba fa na télévision, bazo finga Céléo Scram, ba finga e mongol, bazo finga faire gola. Non, rançon il faut arrêter na batouana parce que on dit c'est le scram
ne asalaki Sankara Matabia Matavion bafutela bia poto babeta ba concert. C'est Léo nani. Ne la maison mère. Maison mère c'est Ferregola, maison mère c'est le Scram. Bon Bill Clinton. T'es un loba Bill Clinton azaye to lo bela c'est le Scram. OK. Et tout le monde a emblème, tout le monde a identité. Tout le monde a c'est le Scram, tout le monde na animation tout le monde a c'est le Scram. Na chant tout le monde a Ferregola. Bato basala ke musique ya wenge musique à maison mère et que de liboso. Toyena ndenga bandal. Bato ba kozwa guya kolinga maison mère. Herba moni, atala ba soutien, atala ba fan. Maison mère ba na musique, azana ba fan na bandal te. C'est le Scram na flamme kapaya, ne ba ko sala ke we ranson akoma na fan, na ba fan akoma na ba public na maison mère. Omoni. Fallait ne wala ko fallait ya maison mère. Fallait ya maison mère parce qu'à mon arake na katia qui bina ko une nouvelle image et pas celle Mobutu à mon arake à venir te. Vous comprenez? Abano mon à venir te ba rep mo à coulisses, ba concert mo ya bongo bongo à mon à venir te et pas celle Fumu, celle Mobutu. À mon peut pas Doudou qui binda nouvelle alliance, kuna espace ezala nouvelle image. Te nouvelle alliance, espace ezala quitté. Parce que na niveau chant, ezala qui déjà saturé. Na niveau de danse, ils ont saturé. Na animation, on les kate. Vous comprenez? Doudou cheye moko azala kiwana. Sikoyo, bango baye ba épolé yi. C'est léo. Ouais, ranson azala jamais na ba fan na bandal. Bana bandal bazana ba oloba. Bana bandal ya vrai. Ba beta histoire ya maison mère wa ke non, na bandal ouais ranson azali ba fan te. Wasenga za mwana bandal. Ah? Wasenga. Mais il faut que la relation te appelé. Et la relation avec Moutou sur la été mais à soutenir yo. Bon maintenant soutenir ka deux que ça na bango bandal wana. Ba tu bandal refe karake, ba kende pas JB, ba kende pas ya ko Felomide. Ba kende ba kende wenge to ba kende pa. Mais ba kende pas JB wenge ya JB te ya pili. Wenge za ya JB. Ya pesi ma émission do ça là vous comprenez ma. Wenge za ya JB. Émission do ça vous comprenez ma lo batote. Wenge za ya JB. Na lobby ke bala bandal ba de ko refe ke ba kende pas JB, ba kende pas ko Felomide, ba kende pas Papa Wemba et pas King Kester. Mais moi na wenge morote, moi na bandal morota refa wenge a refa maison mère. Et après grâce à ba seleyo na ba flamme. Donc mona ke herbe album comme ko simba ba intégrer maison mère. Donc mona ke ba la bandal ba koma ko ya moko na ba dédicace ndenge wera abanda bo mabanga. Mais ça pour autant ça. Et là au monte linga salama. Omoni wera ora na yede et ça là ke maison mère evanda lelo o. Na niveau à champ et ça repesa merci na ba na Ferregola qu'on peut ça merci na Didier Lacoste parce que a recruté qui deux meilleurs chanteurs. Bon ils allaient qui wa bunda na JB soko mati muke tonga romata. Omoni koto ba soko boaki koto faire azali et bando kende bongo guerre zaki loyal. Lelo ko mona ke odile manzaka ko vanda boye saka ko vanda boye ba finga ka sele o mongol te simba te. C'est Léo à bois qui va tala Bill Clinton balongwa c'est Léo tigala yemo baloba qui ke c'est Léo kokate c'est Léo bundina roi David adodi bango dodo alati bango ke onda kuna biso malgré batrikaï na ba concert au monde ke concert public ils ont réclamé c'est Léo ba concert tout era beta batikala ont réclamé Bill Clinton te malgré tous ces grimaces. Malgré toutes ces créativités, malgré tout Marmouto, ma potentialité au Zalanangwana, public est réclamé. Mais c'est le Scram, public est réclamé. Ceux qui, c'est le Scram, ont réclamé qu'il y a le but que non, ouais, rançon est hypocrite. Il sait de quoi il parle. Parce que, bah, il y a une image, oh, ils ont voilé pas fasté. Et de tout ça, il y a une image, ils ont réclamé c'est le mais ouais, rançon c'est le matin à podium. Azo matana podium. Ba tutu ba kenda ba finga ye. Ba finga ye. Ya pesa Bill Clinton 10 ans. Mais Bill Clinton a longwe aba pesa nga 10 ans de pouvoir à Buzoba. Omoni. Wara nani c'est le Scram aza hypocrite. Aza ouvert dans l'esprit na ye. Dembo stoppez là s'il te plaît. Donc selon yo ba propos ya c'est le yo nenga zoloba est normal. Aza na loko azo réclamer et pas ya Werason. Abeti na ba disque, abeti na ba album, abeti na ba single.
C'est les rentabilité à tous les mois. Et ça combien? Pour les lois finir mongol. A bénéficiera droit naïe, droit d'auteur, droit d'auteur, c'est là on doit payer, droit de créativité. Ma chef d'œuvre n'est pas ça là a bénéficié à combien? A bénéficié à combien? Même hier moi ouvert en son a bénéficié à l'autre parce que ba signa. Ba album tout na osh, talaka ba créer c'est léo. Na lelo, qui lelo. Toi tu penses que c'est le rosang ata 10 000 € par mois? Na ba njembo ya sala, na ba cri o ya sala. Mais ya chacun on a le yenge na sentiment. Te a chacun on a le yenge. Non, alte. Chef d'œuvre yoka. Chef d'œuvre salaka. Biso na poto so ke ça pas mundele. So lo mwe musala. Ba futa ko chômage te. Ba futa nga chômage parce que na za déclarer. Parce que on sala ki. Na za déclarer. Mais ezan ndenge moko na misi. Na lobby avant chanze. Mais que si yango wana Weranson a signé bisinya signé. Il faut comprendre o so lana mutu te yapele. A signé bisinya. Kota kana signé makamna loba comprendre makamna loba. A signé bisinya signé. Weranson a signé ba contrat bisinya signé. O ezake ba musicien ba regrettera ba evo wa sala. Ba tikala kana histoire ke nga mutu na betelo roboy. Mais na mikanda malela ngote. Ce qui va kanda wane mati pese leo yango mona ka so bimi na écran. Mais pourquoi ça ka c'est leo mais ça c'est leo ba chanzembo na lobby mais eza yoka fita imana mais na lobby eza na yemote mais yeso réclamer par rapport na ye mais mutuna musura linga réclamer yemoko ouais si la yena na lobby aba yemaka que faux patron on fait ra yemaka faux patron c'était pareil non faux patron par rapport à quoi ba droit na ye cassé. Yo c'est le ronini c'est le correct moi la réclamanie pas papa na moi otangi sangate moi na réclamani non moi na réclamaka otangi singaite obogoli ngaite olesa ngaite moi na réclamaka toujours quelque chose c'est son père c'est pareil avec Céléo mutaka na trois finga Céléo azate mutu morote mais tout le monde va contre Céléo tout le monde a contre Céléo sauf ngai adoyo zano te na rosa contre Céléo te c'est lui a contribué à la maison mère. Bill Clinton va aller Weranson Bill a zolé lisa na chambre. C'est lui a y a pangousier ma misu dans l'alerte générale. Tout le monde était parti. Tout le monde était parti. Moi na liboso ki manda wezaranani. Moi na mi balé mal éduqué. Bon moi na misat bazabanani. Batanga ba kombote. Siko yebisanga. C'est Léo il était là. C'est Léo na lobeso, bazaba mal aimé pas Weranson. Ce sont des animateurs oyo ba bundeli wenge musique maison mère. Mais Weranson na tikalo. Pourquoi tu komba lobeso na? Na komba lobeso. Te landa histoire no betati apelé. Na rozong sona ninte. Olu baza mal aimé pas Weranson. C'est Léo na. C'est Léo na lobeso. Otala ba mission na bango te. Bango ba sacrifier pour na Weranson, mais Weranson a pesa bango oyo esengela ka pesa bango te. 12 na 12 est partout. Ba voyager. Te ko voyager ça ba passeport. Non, voilà. Ba visa. C'est insuffisant. Ah ouais. Sur ça ba mission bon appelé c'est pas comme ça. Tchacho Kajidi. Mutuno de moyo azo Zwangara Mutu, merci beaucoup na Marlène Kasanga. Taille olympique. Totel me la m'ambasser le yo mais m'ambasser le on peut ça passer parce que tout le monde a fini à casser le yo hein. Te mais c'est le yo asali. Bon, oh yemora yebi et puis mala na ba fait, il a ba 17 ba 18. Sur le total disco ba improvisation dans ba concert, OK beta concert mo bo improviser. Ils a combien? Abis et ada parmi ba grand animateur oh ba créa animation. Ba créa danse. Le roi de Ngabe le roi de Mbiko. C'est l'Oscar Maza le roi de Mbiko. Aïla biso dans sa ko Mbiko. Aïla biso Grina c'est sangani. Des danses batabraza je crois. Hein? Danse spéciale. Te batabraza te. OK. Batabraza te le roi de Mbiko ko Mbiko mutabraza ngene. Batabraza ndeni. Aïla biso sele mama sele. Sele ba mama sele. Soko bina ngoto wane talo ya pele. Moi j'ai dansé ça. Mayakana Luke. Yo lobby déjà que aïna ba danse na ye. Azo mérité de Sankara finga mongol. Il y a un système style Eza Sankara finga qui est ou Bill Clinton. Non, ba bloga na so toi na ba ko finga été. Ni Sankara ni Odile Manzaka. Bill Clinton. Ni Bill Clinton. A finga Céléoté. Moi na finga muninga ni moi na té.
omoni Bill Clinton mwana finga moninga nde mwana te eza impossible. Bill Clinton aza na droit ya kofinga seleo te akandidateka lokola were abengisaki ye na arena Grand Paris yango wana epesi ye monopole na privilège ya kofinga seleo scram. Non, ça ne marche pas comme ça. Seleo scram aza na baraison na ye oyo areklamaka epa wera. Bill Clinton asingaka Werason ezaki na baraison nini mapumbuno malembele alobaki ki a 10 ans de pouvoir ya buzoba ezaki mpona nini ezaki pourquoi ye seleo avanda boye azocrée animation oyo ematisa Sankara avion Sankara aza na monopole na droit ya kofinga seleo te parce que bafruit oyo seleo atika yango ti lelo maison mare existara seleo akenda lobeso akenda roi David akenda tobinaka nini ambulance ayaki ambulance akenda tobinaka nini Dembo Wembo alobia obinisa nini donc ozobwaka noka bakri oyo baseleo babil balobeso oyo batika yo moko obinisi nini. Merci beaucoup na Dembo Wembo, Flairmont HD, bo s'abonner, bo partager. Merci beaucoup na bandeko nyonso balinga biso. Loka ba mère double maman Esther na kati Allemagne. Loka ba Nado Ngimbi, Dani Pova. Bolinga biso ndeka bolinga biso. C'est le Poutine doser pe quand même parce que zo beta trop mais o mutuna zo côté la okaka. Tomoni lelo tolali tolamuki siko koyoka Joel Show parce que na lobela peza mingi ba youtuber te na lobela pareil na ngai na lobela pe mingi ba influenceuse te mais oka lelo Joel Show siko azo finga Adolphe Dominguez tata faux chanteur et ça par rapport à quoi azo kende maison mère parce que comme le roi ba musicien soit l'on pas Fali à qui pas faire soit l'on pas faire à qui pas Wera soit l'on pas Wera à qui pas Kofi par rapport ya ba makamwana ne sozo leka poto ko pesa ki bongote oui poto comme nango poto ndenge nya kosa lobaka ba Cyril Kinba lobaka mais comme nango poto ko ka par rapport ya ba propos ya Jael Show et ça qui on a ndeni bon et ça lenga ba frisson atalega na bino soto ela ba foti wa Kofi à frisson, ça veut dire frisson de Tomalili. Frisson de Tomalili. Nous surtout et photo wa Kofi Olomide. Par rapport à quoi? Mutapesa bilengi Kofi. Kofi côté wa première dame ba mobebele bi. Ozalaki. Même era bela na TV na wezana nani. Era bela ngaza ki madame Kofi. Madame. Yapele. Quand on dit madame, na question tuninga s'il te plaît. OK. Eba kufo moninga eza ba foto wa Kofi. Neti Jael Show ninga zaboye azana droit au fin Adolphe Dominguez. Vous comprenez? Ce qui est peut-être attendre na orchestre ou bazaki ba patron alinga e ba bimana ye ba mona ya mona ba ndoto ba patron wana. Siko Adolphe Dominguez azalo rola ba patron wana te. O bala na ba danseuse. O ba bimaka na ba danseuse Adolphe Dominguez a bongote siko azo finga Adolphe Dominguez awa na poto Adolphe Dominguez para français mwana nae Stéphane Bonza wana petit na ngai siko mwana nae Stéphane Bonza grand Zulu ya tongo mwana ya Aubervilliers asolaka na ba musicien nyonso babengaka ye notre fils Wera Jibe Kofi Fali nani abenga ba tonton ba respecta mwana na respecta raé toko kote sika moko boye to tika la omona ya mati azana ba priorité chez tous les musiciens ana mot d'ordre na Paris Stéphane Bonza pona Jael Show azana mot d'ordre ngo elobi Jael Show ayaki osala la promotion ya musique ya wenge ayaki okota na conflit ya wenge te ayaki osala la promotion asuka na promotion parce que on est terrain ba wenga ko pe comme belé ba na lobby terrain oyo azokota wana
ya repermettre que ofinga Adolphe Dominguez ovandi na ndako na yo na chambre na yo ofinga Dominguez faux chanteur na foyer na yo ofinga Adolphe Dominguez faux chanteur. Au-delà de ça lamuki na tongo Golf Kizola ayambi apesi yo mbote po uchi ofinga Adolphe Dominguez. Et les Congolais, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Quelle mentalité, quelle collaboration bolingi ke bato ba travailler na binu. Collaboration nini? Oué ranson na beta déjà sarena. Ba campagne ezarake ba campagne ya mabe, c'est des bouches à l'oreille. C'est les réseaux sociaux, c'est les médias. C'est les médias. Adolphe Dominguez a tombé la moutou. Polémique, ton rancune, il y a Adolphe Dominguez, Nawe Ranson, et Tali Jaël Chotin. Mais Adolphe a tombé la moutou. Na lobby, rancune. Rancune, ton polémique. Bon, là, polémique, quoi, les gars, entre Adolphe Nawe Ranson, et Tali Jaël Chotin. Polémique, quoi, ça Adolphe Dominguez, n'a pas fait le midi, et Tali Moutouté. Ça n'engage que eux. Au moins, elle va mettre qui, ou 4x4 dans le stade Wana. Adolphe Azalaki. Et là, c'est que Adolphe Laura Azali, ou est-ce qu'on quitté? Bazaki bangonyo surtout. Baliaki mesa moko. Balalaki botel moko. Adolphe Dominguez a comment? A chika histoire. A chika écriture. Na histoire a wenge. Aye na 4x4, a beti voyage mboso. Aye na maison mère, a beti voyage. A kesu na wenge tona tona. A chiki voyage. Siko yo, na lobby, Jaël Cho yo roya rolobake, Adolphe Dominguez faux chanteur. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Elle appelé. Peut-être que l'on a une maison mère, le loi Adolphe. Elle est comme on l'a dit. Non, il a appelé. Mais chef de frère Wana. Bah voyage, banze monnaie. Na lobby, chef de frère Wana. Yo, chef de frère pour la tsani. Comprends le chef de frère. Elle m'a voyage mboso. Faire à Zoyemba, Natuna, oh, nana, Baboyemba, ça va vocal wana. J'aime le trouble à Rabatou. Bassa la vocale à Jibé, tu es ferré. Bassa la vocale à la Costeo, tu es à Wera. Et trouble à Rabatou. Chilelo. Ok, na Irène Mokabila. Tu finis à bâtonner à sentiment. Toi, tu penses que Nani, Stéphane Bonza, Papi Choma, de Bazawana, ceux qui balali, Jaël Chonjala. Balobi kendenge zaboy ate pas Golf Kizola okende ta ya pele moi te na lobby te mutu moko te o permettre ba finga maman ba finga tata na ye polémique à musique ba kota raté yoka ba polémique à musique ba kota raté mais ba ko permettre te ne tingande na boy ngana ko fanda boté na finga ba musicien to finga musicien yo finga Adolphe sur base de quoi? Adolphe azana yoka azana signature ana signature ya wenge 4x4 azana signature ya azana signature ya wenge tout terrain eba yaka wana babike contrat ya wenge qui était là qui peut dire quoi? Adolphe Dominguez azana signature te ya kiko yao pour ba call ça ya pere c'est ka tolo belo monte te chika mamba media so ozo contredire mama na loba mais c'est le faut chika mamba media Demboyo basiliki. Te ngana siliki te. Na linga okotela oza na esprit na. Ayaki koya. Te o sa l'émission yoka. O sa l'émission to solaté. Oui, to solaté. To combiner nyos. Te to combiner te. OK, va. O ya binga yo tuna ngaba question ngana répondre. To solaté to solola. Bon, to kende. Te to sola nini te. Omoni Papi Choma, Stéphane Bonja. Se wala li Jaël Chonjala. Jaël Cho, babloko sala rawana ngana ko bimanga boy. Oza ba influence ma kamuna sala wana te na ba Karim Mokonji o secha wadol boy te wana ezala te parce que ba preuve za wana pour Stéphane Bonja a chera ba joueur awa aza coach sportif a contribué à l'état français encadraka te encadre ça contribuer encadra bana ya football ay kasi aza entraîneur na komi coach te bon aza encadré c'est la appelle mambolo boy éviter to continuer te c'est mambolo boy éviter. So coach n'a quoi encadrer différence d'année. Coach parce que coach est un entraîneur. Il est un encadreur. Il est un encadreur. Pour pas avoir que beta balle, il me t'a bana balle. Bon c'est quoi différence dans coach? Bana agini.
Donc, yo ne ozana boy en tant que journaliste, yo refait nous permettre na mutu mo bavandi abandi ofinga yo. Ezala nango peti. Te ezala raté dans contexte ni. Bato baza pe ba finga. Te j'ai le choix vandi boy abandi ofinga Adolphe Dominguez. Ma finga ki afingi ta lobaki. Alobi nini? Adolphe faux chanteur. Faux chanteur. C'est base de quoi? Sur quelle mentalité? Parce que sur quel niveau intellectuel oya ofinga là Adolphe faux chanteur? Sur quel argument? Argument ni ya ye nango. Oyo Adolphe asali bana na ye, asali papa na ye na maman na ye, o bazana Afrique du Sud, sur base de quoi? Oya ye avandi ache téléphone na ye basombela ki ye, abandi ko finga la de la coste Adolphe Dominguez faux chanteur. Toi tu penses que nani papi choma nenga vandi wana? Nani Stéphane Bonza bavandi wana? Ba yoki yango ba beti yango kaka. Ozomona teke ba influenceur. C'est quelle intelligence est Bobby Bengara ba influenceur, tout ba influenceuse. Sur la politesse? Mais le lieu c'est comment marcher? Te naka cité, ozo ko influencer na ki en politesse. Ozo ko influencer na mutakala par rapport à ta nullité. Mutakala no bige non, na influenceuse ya mutakala. Ozo influencer sur base de quoi? Sur base de quoi? Tout le monde que aussi oyo fingi e ba ko sala boy comme yo justice e to que no fune pambila to que no pas fune pambila. Non, il y a des choses, il y a des moments na ba musicien ozo benga batu bo collaborer na bango pona promotion pona marketing, il faut otalara to finga na raté, il faut otalaka nani a commis nini, qui a écrit l'histoire, Attends qui président à Wenge, attends on leader à Wenge, mais au comment ni notika nini? Après Wenge wana mona Wenge wana ezara jibe na weka ka ba mokote. Ils na batumso ba musicien te mais ba contribuer na histoire à Wenge. Ba yemba ba répéter, ba bora ba répéter bazala wana. Les jours où tout a commencé. Neti pardon na yebi vi na ngamo boya azara vi na so kitambo na manyema ya Willy Beya a contribuer à pena. Ya Willy Beya osunganga te. Ya Willy Beya a contribué. À part ya kalande ba boka wana. Ya sikoyoka. Est-ce que yoka ça le ba vérité ou ça que vérité ou siko. Pendant l'oxanine que bato va vivre ça ba so baté. Jaël Show na ba leader ba musicien, il faut ba arrêter. Mutu moko ta sana toi ofinga JB, ofinga Wera, ofinga Adolphe, ofinga Célio, Bill Clinton, mutaza na droit ofinga mutu azati. Parce que mutu na mutu a commis histoire na ye. OK. Donc tolo ba lokola ndenge Célio alobi ke Wera son tatinda ba Odile Manzaka, ba Piroger, ba finga. Donc tolo ba ke alobi mambo ya solo ba s'arrêter. Mais yango na solo ba awa makam na lo beza solo. Nalobi Odile Manzaka na ndaku na et puis Roger na ndaku na ye to longoli Wera ba finga ba message sur base de quoi? Pour ba manquer patron na bango. Te patron na bango na bi to longoli Wera. Ba finga c'est le point. Ba finga c'est le point. Bill Clinton na finga Wera. Na arena Grand Paris na yaki. Nana yaki. Faire épée à Ketcha Wera. Sigo. Bala susu bana na mikete ke bo finga bango lelo bo finga bango lobi non bala susu bana na mikete le to kono wa spirites to kono wa golo to kono wa warrior to mpe na ba Wera sonic ba putiniste bazali c'est le wana bato wana ba brigade ba kibindien mpe bazali tout le monde bazala nini oyo finga so mutu te yo fanya te o engagé porte-parole yo finga porte-parole azaki à l'époque est-ce que c'est exemple en Afrique ba porte-parole wana Tiba ya koloba basaka ba émission na bango. Ba leader mbatinda. Ba ça ba leader. Eza ba leader. Ba leader ya pele. Nga finga te poani pona na leader otina ngata. Donc so le peut aussi mon leader mo boy. Te nga omega te tango. Fingela mutu. Et une image déjà bablo a bon alinga ngote. Abenga ngo maka respect. Merci beaucoup na Dembo Wembo, merci beaucoup de s'abonner massivement na Flair Monde HD. Dembo Wembo yo Guy Massamba Bakili, Nzuzi Massamba Bakili. Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola. Viens nga Valate Congolo. Tigana boa nanu El Paringoma. Ouais. El Paringoma de Paris bambote siko zali. Bon appétit. Na bosanité
Jires Manzambi, Bambote Sikozali, et pourquoi pas, ma bon séjour à Viedjenga. Depuis loin de Mikolo, à Paris, tout en a un séjourné à Paris, vraiment, Bambote Sikozali. Mbappé n'a que ça. Continue à bisouter les bababans et Koutuana. Merci beaucoup, Nadembo Wembo. Toujours continuer mission abso, to comme abso ko kende molo, to comme presque na souka mais, tout cas na quelques minutes. Ya holobela makambo. Toujours lo bakaka, buno bokoma na ba commentaire, boloba oyo toujours loba, bokoma ya mabe, ya malamu, toujours zela toujours zela bino. Paris lelo est bougé. Paris bougé te. Marche ya Pasteur Marcelo. Marche avec Maman Blanche. Stop. Stop. Bato bazo côté la kaka Maman Blanche. Est-ce que Pasteur Marcelo a sali lisumu ya kobala après une année moi ça zate? Marche ba sala ki eda pona kobala mariage ya Pasteur Marcelo te. Marche sala maki pona ndenge Maman Blanche akufaki. Vérité aliwa na yi. Congolais azazoba. À Paris. Yoka. Bato nyoso ba sala marche nana zalaki na liwa. Bazabazoba. Bato tout basala ki marche à Maman Blanche bazabazoba. Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo azana Kishasa. Oui. Pasteur Marcelo azana Kishasa. Église eza na Kishasa. Maman Blanche akufi na Turquie. Deux pays. Il faut faire la marche. Eza Turquie, eza RDC, eza France T. France, rien à voir avec Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo a foutu un impôt à Wate. Pasteur Marcelo n'a rien à voir avec l'État français. Maman Blanche, pareil. Né, grandi, marié na Congo. Décédé na Turquie. Vous comprenez? Donc, pour la revendre, boyo vandi, au lobby teto sala boye, il faut ça Congolais kaka. O mutu na vraiment isala raté. On a rolo ba pona mabwana yango wana. Donc pona yo o trouver que eza buzoba. O basali marche wana. Eza buzoba. Parce que samedi o pesi marche. Eza buzoba. Mokile sepeli. Lelo oyo bana biso ba otanga bien te. Ba kola malonga eza te. Baba si bazaka na protection te. Tout ça le rebelle eza mise en place te. Na Congo. Na Congo ko droit de la femme. Favoritisme le tout monde na poto awa o basi bazaka ba priorité bazana ba favori, bazana ba faveur rebelle. Kuna na Congo eza la raté. Toza maltraité et pas mibali. Balobela rangote. Ata ba bomu eleki kande. Eleki ka bongo. Mutache ozemi, awangani zemi, eleki. Oboli mwana oboti mwana yomoro na maternité oumeli obimi mwana comme na mbongo tata na yaye non babilo wana so tuana balobela ngo twasela ngo marché qui Maman Blanche na Congo mais tout le monde le batie mwana Coutinho ministre ya jeunesse grâce Coutinho yé pas ko marché te na ba makambo oyo tukoloba ke moi sa boti ba organiser bana bala na balabala to pesa na chance to pesa chance total à 6 décembre là on y a la en place 6 décembre question total à 6 décembre te comme on dit question na bomba yango kara 6 décembre autour nga sous même question arrivé à moi na Coutinho na kati ya nini parce que déjà na kati ya politique biographie na to ebika botamina ba Coutinho Fernando étude na to ebika atanga école ndambu na Congo mais niveau d'étude wana nde eza lukuta omoni siko ebele ya bato batangi lo waye batangi na Congo. Vous comprenez? Bon, on passe batangi na franc congolais. Ba mériter place wana te. Donc ye karande ba check wana. Chancellor opamba na Congo lobi na nga Jacques Saki. Ya on to ko katinga na maloba. Ya wana les problème te. Donc tout nanga question wana na décembre on répondre. Merci beaucoup na Dembo Wembo. To comme na so presque na suka. Bo s'abonner massivement. Merci beaucoup na Vero Kirizet Kiri. Papi Malanda motema ya Nathalie Malanda. Dembo na bino yeyo. Yana nga Kayunza Lambila. Valate Congolo. To comme na suka ya émission na biso. Bo s'abonner massivement na Flair Monde HD ya Dembo Wembo. Et d'une image to bossa nioté. To comme to clôturer des émissions na biso tout na ka question moko. Lelo Kofi na tout na ka question ya Kofi Olomide. Parce que yo côté la ka ba leader. Sina tout nio yo côté lié. Mais to me kana robeta mu. Kofi Olomide concerne ezo kende. Annulation ou Kofi Olomide les 6 vraiment à Kobeta
concert na ye nayebi soki ko Belgique eza France te Belgique eza France te donc soki date wana ezali ayebi totalaka ndenge ezokende ana moni mama si yango bamba tina bafiche donc totalaka ndenge mabango eke abamba bafiche ye moko wana eza kaka maboko makasi bazopesa bato babambela bango te to eza kaka ke ye moko azosala promotion mpona groupe ya quartier latin te wana ayebi te soki eza actualité nayebi te tala caméra te soki eza actualité nayebi te apeli nayebi te soki ezaka mpona balobela bango non namona te nde kofelo mide moko alobaki nga na bosa mboka omona bosa mboka première dame yoka première dame soki deuxième dame de la république abanda kobamba bafiche oyo nano esalama te bafiche abanda kobamba bafiche ya concert nano esalama te o Céline Dion o Abeti Masikidi o nani Pongolov esalama te mais sindi lekera yebi so système alelo ok donc moi ça prêtre pe akobamba bafiche mais tant aza déjà na groupe na ye na eloko na ye la première fois te travailler pe na groupe te mais la première fois siko to s'attendre nani to zelaka ya pe un jour pe maman Bilabel akobamba te wana toyebi te ya maman Bilabel te toyebi te akoyo nde olinga maman Bilabel te nalinga maman Bilabel te toyebi te parce que baartiste baza na makambo tous les jours balamukaka na makambo ya sika omona moto azalaki boye te akomi boye moto azalaki mwindu akomi pembe oyo pembe akomi mwindu moto azalaki mwana mwasi akomi mwana mobali oyo azalaki mwana mobali akomi mwana mwasi donc chaque jour baartiste bachange makambo donc nakoki komela motu mbondo te oyo bakanga mwanga na kingodingodi donc voilà merci beaucoup ya Dembo Wembo nazwaki yo mpena en tout cas nalingaka kozwaka ya Dembo Wembo bino nyonso nazwa bino kaka Dembo merci beaucoup na baoyo ya biso oyo basabone bokontinue kosabone namoni mikolo bofrene peut-être mfumu garçon de disque yeyo azongeli bino na image merci ya kosi manto monsieur Borel merci beaucoup na baoyo nyonso balandaki biso tolingaka bino mingi bokomante bobenga pe biso numéro na biso ya telefone ezalaka wana ya Dembo Wembo parce que aza na bakombo mibale chaîne na biso eza Flair Monde HD ya Dembo Wembo mais ye moko kombo na ye Dembo Wembo mwasi ya mandefu merci beaucoup ezalaki bongo pelete mfumu molobeli na bino alobi oyo asengaki aloba tofingi te tolobi te totika matondo pa ya Dembo Wembo mwa bato badédicace na yo na bandeko na famille na bambote kaka na El Paringoma bambote siko ozali joyeux anniversaire à Rodrigue Titemoka abi chauffeur à poids lourd babi wana mon patron bambote na Rocky Massamba da Silva millionnaire d'Angola après on a caméra et après c'est tout hein donc voilà merci beaucoup ezalaki pelete mfumu garçon de disque na sima caméra na biso bongo edino image bosabone panda sango ya Congo edino image sango panda sango ya Congo Congo mombe panda Chacho Kashidi Fiston Mabiala ezalaki pelete mfumu pona lelo na suki na ngabo bele awa